Na éviter oncle ceux qui envoûta ngai ki na ko de vierge nga ki atiaki bilom ceux qui ngana kuma mtuma kasi bon. On a ibaki. En tout cas na komi na ba camarade na koma ki na deux camarades moko terrible. So ba ye kaka obligatoire funa bima. Ne ba ye ko pesa conseil ba bimuninga. Ko vanda buite. To kende bisika biso to kenda. Na tuni bango nde chimakamni na pesa nga libala ou azong sanga vierge poso na zumbali na zayo bité yo toke kaka si papier mswa apesinga alobi na nga zo papier mswa oyo so kena ndako usimbisa bino basi tango ko verser ozi papier mswa oyo ochema yoana oyelinga. C'est-à-dire à Tinzo Yomoro Missimba. Ngamoko na misimba c'est abasi. C'est-à-dire oh c'est masturbé. Ah oui. Ouh. Oui ça chose. Na pangusi na memele papier msoa. Na kota ina mois d'août. Na koti mois d'août. Ayibisinga ko bangelo te. Oyo oyel awa nyose komona na pete. Ko bangelo te salango. Ubyo ki poso osumba. Tant on a qui est beau, aux avages, au van, au salakaka, au moins on a pas biloke ou ta, nanzo biso basi, le quoi moi ba kusu. Bon, oh yanga na bando sa moi kondo, na sala boye, nga na komo bimisa. Et amso na pesi ba camarade, bolu kilanga mobile ba yelinga ene fiskaka na kushena mtema. Oh. Maman wechi. Oui. Lenga no toza boye. Génération omso obimisa. Ba ozala beni. Pourquoi ba ozala beni? Parce que maman wechi a dit Jésus-Christ est comme Seigneur peut souffrir. Très bien. Effectivement, au long na kati sa condamnation ya femme. Si ko imaginer maman na bango, est-ce qu'il y a mara Jésus comme Seigneur peut sauver? C'est ça le problème. Du coup, action wana to malédiction wana ekangi bango. Yango moni point de contact et comme il roule oncle. Poya. Dieu va travailler mon côté. Pourquoi travailler mon côté? Parce que ça au ministère to me présenter. Ngalo toza na kini. Na obela nzambe a. Mutaza ni ropa obela nzambe. Partout. Du coup, nzambe opesa mutu na mutu ka neto obela yo. Mais pas dire mais ce n'est pas ça. Il faut maintenir ça roba point de contact. Tant on diable a préparé shit pour na mutu. Acha na barcha. Moni ba camarade ya bichu, ce sont des agents au diable chaki. Ba demo. Pour pas qu'il ne problème sa destinée na yo. Sur les autres sur la nature, na se ya moni oyo. Mutu nyonso atambola, il y a des esprits. Esprit négatif, esprit positif. So tant déjà yo so ça la art ou ça le contraire na nzambi. Du coup peut que accès na esprit négatif et ya na kati na. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Derrière le masque. Derrière le masque, cette émission nous permet de comprendre beaucoup de choses sur le monde spirituel et positif. Pourquoi derrière le masque? Parce que dans nos vies, il y a toujours de vies cachées. Il y a toujours quelque chose auto préservé. Nakati ya molili oyo biso toyeba te. To bomba likamo bo nakati ya molili na bana kolinga moembi moko pe asona male moloto ayemba. Ko la telemi na kembo na ye ya bonzambe atako molili etelemi. Je vous invite, frères et sœurs. Ya hotel me la molili. Molili ezanini. Molili eza makambo nga no to kobomba na sima. Ya mamno soto kosala lelo. Na lingara histoire à Lot na Genèse 19 ba koloba ete tango ba ange ba bimi pona robomba Sodome et Gomorrhe nzamba sali ngolu na ye ba ange ba sauver Lot na mwasi na ye mais Lot atalaki sima derrière le masque. Qu'est-ce que Lot a regardé? Les beaux villes, des bijoux, tout ce qui qui ko appartenir maintenant ça le plaisir. Akoka ki angote amona ke ko zika na moto. Bien aimé dans le Seigneur, nini oyo zo préserver
oyo kotika te na kati ya molili pour que lumière en Nzambe ya pana yo. Parce que la Bible dit si Christ est affranchi en nous sommes devenus totalement libres. Parce que Dieu nous a créé l'homme à son image et à son ressemblance. C'est-à-dire que la lumière de Dieu est en nous. C'est-à-dire cette lumière que on veut. Diable est lokola mokilo ekotambola na ebite na benge kombo nini. Apocalypse 12 elobi na biso les malheurs à la terre parce que le diable a descendu avec très, je sais pas quel genre de colère. Ndenge Ephésiens 4, verset 26, c'est l'obaka. Tola na kandate. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière le masque, totika vie à Sima. Totika vie ya molili, ya bungu tulu, totika vie o ekopesa biso lokumote, lobite ekopesa nzambe lokumote. Profitez à suivre cette émission derrière les mains, ça va te comprendre, ça va t'amener à comprendre beaucoup de choses, je pouvais le dire comme ça, sur le monde, surtout sur le monde négatif. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, dans la société, là où tu es? Derrière les masques. Le cœur de gens est dans la katamolili, derrière les masques. La vie de gens que vous avez souri, tant on est sur le coin Philippien 4-4 lobby, mais na 4 na bango, il y a toujours une histoire derrière et Oebomba. Voilà. Merci beaucoup na banderonyo so ba rota na biso nzamba pambola bino apambola banderonyo so ba soutenir orphelinat. Bravo Jésus, ma vieillard, ma veuve, que Dieu vous bénisse, continuez toujours à faire du bien nzamba pambola bino ba héros de l'ombre. Merci à Israël derrière cette réalisation. Merci à ma sœur Myriam Balobi. Ba benge jumelle, c'est ma jumelle. Peut-être bon Luka prononciation moment où tu le bandeni. Elle est là, c'est pour moi en fait. Et yon moment la tokoka ni makasi hein. Il y a les kinga na pembe ndambu. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci na banderono so po linga biso te to linga bino malamu. To resembla pona bino botika misala mabe. Est-ce que to sa mabe? Nzamba pambola bino. Je suis passé sur le plateau, je suis avec Papa Eli, qu'on va essayer de se discuter dans cette émission, de s'échanger plutôt. Dire en cette émission, je dis shalom. Papa. Shalom, Maman Wek. Bon, vous allez. Par la grâce de Dieu, moi, Nzamba zo batela ki meza. Moussa Nzambe, Bapate Nzambe, ça va? Oui, Bapate Nzambe, bazo évolue bien parce que yemoko le maître suprême où est Jésus-Christ de Nazareth. Azo ko apprendre soin na ye ndenge singeli jour après jour, azo pesa biso ba révélation pour na ko talisa bango lolenge ni singeli mona na Nzamba tambola, lolenge ni singeli mona Nzambe ay ba ko vivre sur la terre et qui m'a vraiment Nzambe ça. Ok, merci beaucoup Papa Eli. Merci Namanegonion surtout nous appeler. Désormais, vous allez voir les journalistes, les présentateurs, les présentatrices et le serviteur de Dieu parce que c'est une chaîne chrétienne où Moussalango Tosalango Kangaïté, Papa Chikité, Papa Elité, Papa Tomate, Papa Erikité, mais Tosalango Nabatu Ebele. Balobi elangeza munene, mais basali bazamuke. Tant que basali bakoya na porte ya bravo Jésus to ya chebiso. Pourquoi pas te fondre là? Désormais, dans cette émission avec la sœur, vous avez vu, quand on était à Lubumbashi, la sœur Myriam, bon, on a pu battre une sauce. Bon, recevoir, bon, ça étant, la grâce de Dieu est sur elle, il fera des bonnes choses, pas pour vous plaire, mais pour plaire à Dieu. Yaya, bonjour. Comment vous allez? Ça va? Oui. Toyambi yo, benga kibiso kolela. Olobo komi na suka, ni ne commission na suka. Oui, maman, merci. Nalelaki, onga nazo mema, nazo kukasute. Yango ndo bando kana benga na telefone nazo lela nde makuna ngade tema na ngeti na ikakale na kuta na binga. Kote papa na mama balinga na kinga azalaki te. Baye ko botanga balinga ba mbale babalani, baye ko botanga. Babotanga nga moko. Titi ko boko langa na yeko na âge à 10 ans na ebité ni nezaki entre nous bango na papa na mama na ebité tina ko âge à 10 ans na zangileki na sima batikanga kanga moko ya ko senga séparation na bango mibali bakabwani famille papa na famille mama boyo kanisa sute papa ke akesa la vie na ye. Maman Nzambe atika ba nete ngolo Nzambe ayiko za voyage. A voyager ake poto.
ke poto wana asunga penga abengaka atindaka ayeko kola na komi na âge ya 12 ans na ndako to ebele nazaka nga mote naza na famille ya mama koko na biso aboti mama azali ya mwasi na ndako to ebele nazaka nga mote mene ebele wana toza bango bakoki kosala ke babimi na bango bake oncle na biso pe aza wana soki nga nalobi nabima oncle alingaka te bon na banda se respecte mpo nayebaki ke azobatela nga ekomai na mama moko boye oncle soki amoni ke bango nyonso na ndako babimibimi bapanzani ye alingaka te nga nabima mpo abize nga so natuni mpo ani osala boye oyo problème eza te ezala lese mfasa nini mpo abize ngai abize na yo c'est-à-dire abimaka na yo wana na bandi kobima na nga te première fois natuni mpo ani osala eloko ya boye abizala lese navandi bumwana yesu kobangela oyo te deuxième fois ayi kokushe na nga nakokaki te etange na mwa mokie nani na supporte te bapasi wana nde na supportaki yango te nasalaki effort nabima ye ntango adeplace sikaki esukola na douche nga nabimi mbango nde nake na famille ya papa na nga nake kutana na papa nakokaki kobombela papa te en tout cas nayebisaki everte nga papa ata makambo ekomela nga oncle so bato bango nyonso bana na ndako bajeune fille baebele bajeune garçon bazali soki nga na bango babima na bango bien mais nga so na ngi nabima oncle alingaka te tala lelo makambo asalaki tala avant-hier makambo asalaki tala lelo susu ndenge asali susu lokola si encore si papa azala na kanda abala mama te bakanga nga na maboko na bango na famille ya mama ayokaki mpena kanda makasi nde ayokozwa ayebisi nga zela nga nazoya adeplace ake azwi la police aye tokuti mpe oncle na ndako auti osokola alingi amela ti nde aye akangi oncle bapolisier baye bakangi akomi kotuna bokangelanga nini problème na bino nini papa alobi kende okeyeba problème no kuna nde bamemi oncle parquin basambisi ye babengi nga mpe nasambi ti batindi ye makala jusqu'à présent ti sikoyo aza na makala eyayi kosenga na nga ke mama ere ayokaki na histoire wana ere nabengaki na telefone nabeteli histoire pardon nde mama esalaki ye ndeti kobanga abi famille ya papa na bino na famille na nga bayokana te fu nasala effort ke yo longwa natindi yo bi oya nde mama ayaki kotinda transport nazwi vol nake nakomi na Maroc nde nakiti nazozela mama en tout cas nakomprenaki te kokomi nakomi na Maroc donc nakomi komimo ndeti bamvute nga nakomi mobulu moko ke terrible koleka na ndenge oncle abanda obima na nga wana na mboka bato mama te anga boye nga boye nalingi koyoka te nalingi kosentir ye kute mama alobi okoya kosanga soni na mboka batin oza étranger oye awa okoyokisanga soni te nde navandaki naye kozwa zemi ya liboso naboti mwana papa mwana kokisi mwa ina ye na ndamu naezwa suzeme mibale chaque motu bana bango mibale batata mpe mibale en tout cas epesaki mama kimia te nde navandi na serezo nanga moko asimbisanga mbongo moko boye nasimba mbongo wana abakisanga mbongo na transport nakoma place yaza nazwi mbongo wana nde ye mama azalaki wapi mama azalaki na Italie na Italie d'accord si ndenge ne ya kozwa continuation nga bite nazonga ka Kinshasa comme si bakola bana bazwi bana bango na boti na mboka Maroc mama pe azolinga suko benga nga vraiment te akoma benga na badelissage nazonga nde na ya kozonga na Kinshasa tango na Kinshasa place ya kovanda eza te na famille ya mama oncle azana makala na abimi te soki nalobi na tia makolo kuna makelele eza makasi vumie nakende na famille ya papa na nga aobwaka nga te nde nasalaki toutes les façons nake namoni papa alobi oza mwana nga na boto nakoki kobwaka te zonga na ndako nde nazongi antuka kozonga nga nazongaki nayebi te oncle soki amvutaka ngai ke na kodevierge nga ke atiaki bilo mosusu ke ngai nakoma mtu makasi bon nayebaki te en tout cas nakomi na bacamarade nakomaki na deux camarades moko terrible so baye kaka obligatoire afuna bima nde baye kopesanga conseil balobi moninga
kovanda buite tokende bisika biso tokenda po omona biso boyelelo bien sûr mibali balinga yo mais so toke place biso tomema yo ekozala susu komata makasi tokei totika place pa maître na biso aza quartier asala mamu nyonso tu yo kosenga tokei pa na ye omona makambo asalela awa natuni bango ndeti makambo nini opesanga libala aozongisanga vierge poso nazwi mobali nazala bite yo toke kaka omoni biso nde tozala boye lelo tokomi bamakambo ebele tosima mbongo makasi eza mpo na ye tokende nde tokumbanaki mpe na boyaki susu te tokei tokomi mpe ti epa grand maître avandisi biso toyeli yo mopaya ye pa sepelisa ava namoni ye na sepeli pesi bango kiti nde nga nayebi ye te bango bapesi eka nde osalela biso osalela ye bongo ayebisi bango wi nayoki bino me mpo na lelo makambo na bino eza te bino bokende nga natikali na ye aoya olanda ndenga mpe natikalaki bango bazwi nzela kobangela oyo te aosalela oyo te ezala lese vraiment navandaki mpe na kimia nyonso totikali na nsima asololi nanga oyo esengaki kosolola asisi nsima azwi papier mswar apesi nga alobi na nga azwa papier mswar oyo so oke na ndako osimbisi ya bino basi ntango okoverse ozwi papier mswar oyo otie mai wana oyelinga c'est-à-dire atindi oyo moko misimba nga moko na misimba se ya basi c'est-à-dire o se masturber oui po ça te na pangusi na memele papier mswar nakota ina mois d'août nakoti mois d'août ayibisinga kobangela oyo te oyo oyeli awa nyonso komona na pete kobangela oyo te salango nde mpe na ye na ndako komanda bapokwa papa tuninga auti wapi nakosikosie kaka kipaki nete navandi lobi nango na ntongo nasali nde ayebisaki nga natie mpe na papier mswar nde nazwaki nzela nazongi mpa na ye ere nazongi alobi osali yango ça va napesi ye grand maître olobi nini nga alingi nazonga o te ozonga te alors nde oye na papier mswar oyo osali oyo eloko nga nayebisaki otie mai no awa nazomona chance na o vraiment na mibali obimaki bango nyonso chance na o vraiment eza susu te ifunga na bima su na yo po chance na yo ezonga ndenge ezalaki ebisi nga nde na banobima na mibali wana elingi elakisaki mibali wana bazwa chance na ngai oui bazwa chance na yo ngai funa bana babima na yo po yo chance na ezonga wana ye quartier wana namona autrement osala eza te de nakomaki deya na makolo na ye sho eza susu te nasedaki ere nasede tokoma obima na ye nabimine mama kote nauti msika kote nazokeledo namoni keli wana nga awa ekomi pembeni so nazongi na ndako osi sante ndeti ere moko ovandi boye omona ndeti ovandi na bato naza kaka lese te ntina beteli baninga bamemaki nga ngai bitala ndinga na amona boyebi kobangela oyo te biso mpe tokanda omona bongo me sikoyo ça va ntango na bandi obima na ye asaelinga mwa bikilakila apesi nga en tout cas ete osaki nango so nabimi boye mobali oyo atali vraiment aza uniquement aza na mwasi te alinganga te alinganga te ata benginga boye nake pemeni tosololi asengi nimero ya telefone en tout cas boyokana te nasuka nimero ya telefone akotikala kobenga te bango kaka basenga nimero ya telefone mais so okutani na mobali de oyo aza marie nde mobali yo kovivre na ye wana nasetrouva nanga mpe nasimba mbongo nazotambola na bango okotambola bokutani na marie ozongi bokutani na marie bazokabelanga mpe bakabela me mbongo bakabelanga ezosalanga te elomo te na maboko na ngai mbongo yango nasalelanga te elo te kote ezokende ezoyebana te nazongi ndako nabengi bakamara na meki koexplike bango en tout cas esimba eka te si c'est le moment nga nakoma okata makolo nakende so pa grand maître te quartier wana so navandi so ekisa biso basi pasi ubi oyoki mposa osumba ntango nakie boye ozwa vage ovanda osala kaka
au moins na pa biloko euta na nzoto biso basi lokola mwa bakusu lokola mwa banyama mobo ekoya na kati ya vage natali na te awa liwa na ngai comme pembeni namoni sukota okende te nakende église papa sambelaka so napesi bango likambo oyo ekoma bicholi ekoma sizie na bango babomba te mie nakende na plateau na TV bango nde nayokaka kuna basungaka soki okie vraiment na problème bango nde bazwaka problème wana ekomaka ya bango na nzela baprière na nzela baconseil peut-être nakoki kozwa kimia na ye awa nde oza moso ovandi boye jusqu'à présent okoyoka mpe kaka bango biloko nazoyoka kaka bongo ata na minute osonaki mposa nasala kaka so nasenge mama classe mpe esanga vage nakende kosala kaka omona kaka na oyeloka babiloko wana omona salite te omona kaka mwa banyama na mike mikie ya mosusu ovandi bose senti ke bato baza pembeni na yo donc namoni ke nyonso nasala ezosimba suki oyokaka aposaki nasala kaka osoki mposa osala kaka ozwi vage nde oke ovanda kaka ebima te omona kaka salite nde bakomona basalite wana ezobima alors nani se raisonne age mpe ezokende bana na nga natika bango na Maroc bango mibale mwana aza tata na ye lelo nga nakoma koekutana na baepreuve oyo ame na ngai ekende wapi est-ce que bana ngo ti ntango oyena kisasa est-ce que oza na nouvelle na bango ti nakozonga kaka na oyeba komona bango parce que nayebi baparent na bango baza bafuteli te baza bakolema bango so yo ndenge oza boye nayoka posa so ovandi kaka donc ata osali ke nyonso eza osali priere esimba kaka te posa kaka nabimaka na mibale ya nangi natuna mwa motuna moko ndeko na nga mwasi olimbisanga mwa moke posa aneyelaka o lolenge nini eyaka nini motivation nini c'est à quel moment que tu sens que tu veux sortir avec un homme marié Maman Clarisse oui omoni yo soki ovandi banda tongo olelo te oyoka nzala ndeni ozalesi oya mwa estomac oya mwa apolele eza pe ndeti nga nalia na ngai eloko alia te me nabimaka na mibale mpo nazala lesi okutana na bango lolengeni nakutana na ndeni c'est le moment na miniti oyo bango babanda okabela nga mbongo sikoyo bango bakabela nga so mbongo te mbongo oyo yanga na banda osala mo ekonzo na nga nasala boye nde nga nakoma obimisa eya mosusu napesi bakamarade bolukela nga mobali bayeli ngai ne fils kaka nakushe na ye motema nde omoni nga na mimemi awa antuka namoni nde chiliwa na nga ekomi pembeni donc nazozala lesi te so navandi boyeke banda ntongo ti donc ozokala la moitié journée okutana na mobali te esalanga kaka bien te mpo naluka kaka mobali nakushe na ye mpo natikala kimia ye apesanga elo te donc yo moko osomba mibali ya bato ya mabala na place bango bapesanga susu te ekomi sikoyo ngai sikoyo napesi mobali mbongo nde nakushe na ye ye akei nga atikali yango nayeluka lisungi mama so botinga boye nazokufa. Une histoire très triste au départ omonaki mwana ba violer destin na ye et tant que l'homme de Dieu qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci beaucoup maman. D'abord na vie humaine auto vivra la vivre moi ici. Très bien. Diable ça moi. Mais diable na rosala likambo na propre volonté na été. Il faut yomoro la personne oyo oza cible na ye o intégré na kati makambo. Très bien. Pour l'explication à un moment déjà famille a qui réclamé par rapport il y a relation plutôt il y a papa na ye na maman na ye. Déjà mazaki na ba mise attente. Lorsque déjà papa na maman boboti bal so déjà beaucoup mis na ba querelle entre bino mibale le livrer bal parce que maman wechi lenga no toza boye génération obiso obinisa ba ozala béni. Pourquoi ba ozala béni? Parce que maman wechi a dit Jésus-Christ est comme Seigneur peut très bien. Effectivement au long na kati ya condamnation ya famille siko imaginer maman na bango est-ce qu'il y a mara Jésus comme Seigneur peut sauver? C'est ça le problème. Du coup action wana to malédiction wana ekangi bango yango moni point de contact ekomaki lokola oncle poya
Ce Rolandi, un peu histoire, il y a un serpent pour qu'il soit mouton. Il y a tout droit vers mon côté. Il y a gauche, droite. Oui, parce que, na maïle na mouton. Tant que mon igno kaki boya, atiki ngaki. C'est le même chose au diable ça. Atiki na voyager na ngaki. To kaboya na mobile to zalaki na. Les contraires sont préparés chemin nino akoya. Yo kasinde to kimi nzo kande aza. Ndo moniteur baloki aye vers oncle pour qu'il kota na. Lorsque déjà mon takomi maudit, histoire ya kai. Ato ki place ni mama wiki. Yeba ke place okeyi wana sozo tambola likula mabili. Kaka mabelo ba réclamaki pour yo et Hollanda yo pi. Ya moni aké Maroc, eza lo la point de contact qui fongwami. Ya makambo mabe komelie plus que koleka. Wa zena ça. Parce que déjà la personne osa déjà maudit par rapport ya art pour déjà bosali na oncle na yo. Na ki bo moto bo. Obima na oncle na yo. C'est standing ni c'est parce que déjà diable a condition na ligne moko boy oyo oza na force ya kobimate ne oseni omikangani et tant wakei do moni mamu komelié compliqué si eyo mimayi a eloko epesaka biso pasi ba humain parce que tomiye bakati mama wechi oui papa soko tangi na Luc chapitre 4 verset 1 c'est comme à la 5 Jésus a outaki na jeûne ya 40 jours azongi diable aye oyebisa Jésus soza mwana nzambe zwa libanga bongolango lipa soza mwana nzambe ngumamela ngai biloko nyonso lopesa melai la Bible nous dit tout a été créé pour lui et par lui comment ça fait si diable akokomema Jésus angumamela ye pour qu'il apesa ye biloko nyonso wana moki c'est par le pensée. Les pensées. Et c'est là qu'il y a une partie physique. C'est par le pensée. Déjà pensé naïe. Et comment qui a faibli. Le moniteur envoyé na qui. Le fur et à mesure où on a souffrance. La place à outil. On a créé déjà trouble dans la famille. Maman naïe. Le moni est moyen retourner sous les athées. Fois que sous kota tata. Fois que robé bao. Le moni est mémié. La pensée. Toi il ne l'aura mouté. Dieu va travailler moroté. Pourquoi travailler moroté? Parce que ça au ministère tout me présenter. Ngalo toza na kim. Na obela nzambe a. Mutaza ne Europe obela nzambe. Partout. Du coup nzambe opesa mutu na mutu ka net obela yoana. Mais pas dire mais c'est pas ça. Il faut maintenir ça ba point de contact. Tant que diable a préparé shit pour na mutu. Acha na ba argent. Moni ba camarade ya bisho, ce sont des agents au diable chaki. Ba demo pour pas qu'il ne connaisse sa destinée na yi. Ba memi pas mutu oyo, baza déjà préparé. Pour na yena miso ki bo mutu, on mona ke ba yeba na yité. Mais dans le monde spirituel, déjà ba yeba na ki. Contact ça la maki. Pour na kaka ba zoyer akoma ko servir. Et yango moni à faire du compte. Il faut yomoko omisala acte ya kokota ni pas diable. Ba pecho papier mouchoir qui est né banda komas. Imagine tant que papier mouchoir, tant que ça la acte sexuel. Pensez ne comment ndenge. Osana nani. Non bimana mobile. Parce que mobile obimana ozo mona yete. Oui. Dès to vivre sur la nature, na se ya moi oyo. Mutu nyonso atambolaka, il y a des esprits. Esprit négatif, esprit positif. So tant que déjà yozo ça la acte ou ça le contraire na nzambi. Du coup, on peut accès na esprit négatif et ya na kati na yo. Ndo moni na artu asalaki na kotisi molimo na kati na ye yango komisi lokola moto oyeba mambo osalaki très bien auto peso otune question pourquoi ekomela rayo ekomela on ndenge nini sosa ozolinga obima na nyani bali apesu exemple simple abima ochupo yo karanzala oyoka ngo ndenge nini diable ko mofani c'est na kati na nature parce que akoko le côté hors nature. Parce que azan a pouvoir wana te parce que muta kila ki nature eza Christ. Ne komisi na ba envie ya ba posa oyo e meme na échec. Gloire à Dieu parce que lolenga che matambe na oesika o ngana ko yebisa ndiko na biso mwasi ce n'est pas lolengi oyo robi. O eza plus clair, plus capital na vie na ni à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et pour ça recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, et ça n'a pas cité na komona Yesu. Parce que Zamba sali deux chemins, le bien et le mal. Mais Zamba na bolingo na a préféré tout dans le bon.
C'est ça. Mais mutu na kati ki mutu na parce que le fils de l'homme a le pouvoir plus que Jésus. C'est que fils de l'homme a la capacité de la musalaza fois 4. Amen. Ce qui yo moko na motema na yo olobi ke na décider na tika des places à pouya nzambe pe yaka ekoti na kati. Très bien. Ça le fort et ça la raté pour la mambo comédie. Mais comme il se moment na ye pour que salut les ala ayamba Christ na kati motema na ye nyonso et au chancer la combo na biso. Voilà, merci beaucoup Papa Eli pour votre intervention. L'intervention était tellement bien dans le profondeur spirituelle, que Dieu vous bénisse Papa. Maman, je pense que Moussala Nzambe, que le lenga lobby, le plus important dans la vie na ezali, nabi que okoko kangama kambuno surtout mais 2-3 grandes lignes no balobé lui est important pour ta vie. Nabi si on a simbi ezali ko recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez venir ici, comme l'homme de Dieu vient de dire. Babonde la pona yo mais babonde la pona moto yo atiki espace pour nzambe te. Il faut tiki espace pour nzambe pour que nzamba asala. Même yemoko ndenge papa il y a outi ko loba Christ sur la terre abandé ko loba toujours na moto vêti être guéri. C'est-à-dire azana besoin de accord na yo pour que miracle salama na kat na vie na yo. D'accord? Ngobi? Espace pour Nzambe. Merci pour ta question. Hein? Oui. Espace oyo tika moni nengo santa so sali mabe oyo ka passe na kati motema na ndenge pe siko ozo Nzambe ovandisi na kati place wana moni makambo bande ko sala soit décision la pandai lokola ndenge la patunda ke libela mama na kotikala omela mo lisusu te na tiki mais ezala difficile te na komona Yesu. Mais na kibo moto to mona ngo difficile. Pour comme on vendre beaucoup mina posa mbongo. Mais mbongo yati. On vendre beaucoup mina posa et sentiment. C'est ko banda ko privé partie charnelle. Parce que la partie charnelle ne yango te mabiso na masuna. Partie spirituelle ne zalera plus fort. Parce que sur la terre ezalera combat ya nzoto na molimo. Nzoto zo memo na désir. Il faut mobala embrasser. On a sentiment nzoto. Mais la partie spirituelle et senga yo otanga la parole de Dieu. Comment Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, balongaki. N'a pas rolonga ndengeni. Au comment on travailler partie spirituelle à travers autant à la parole de Dieu. N'est qu'au kimisayo n'a pas mauvaise pensée. Au comment tu as ma pensée ou est positif. Par là, âme na yo et vous allez sauver. C'est à vous. Il y a décider. Même les oyelo décision. Banda kodoba. Il y a la Bible nous dit prier sans cesse. Zamba prier pour na servir. Et là, on se comme il ngai na boyango Zambe libéré ngai au moment où le roi bâché mais de fur et à mesure ça il a une minute au moment où ça tient comme à l'aise tu commences à laisser et kimio c'est ça c'est que tu peux faire pour que OP se passe pas ensemble ayasi ko réunir na kati na voilà merci beaucoup Papa Eli. Maman, je pense que au comprendre les tolobi, on peut sans un espace, c'est-à-dire au kabala na nous sommes charnel. C'est-à-dire ba désir et même akayo jumbo wana, OK ko zo mobali moko marié pour bailler la oye. Mais si ko temps elo ko ane o mata, bana so ko sans nzambe na kati na yo, je vais toi Seigneur, entre dans mon cœur, je ne peux pas ça au jumbo wana, ou est-il peut-être l'église, bon wana no zo mobali, ou est-il peut-être pas orphelin. Au moment où le fur et à mesure ndenge papa il a outi koloba nzambe a kozwa place na kati na yo ndenge lobi que prier sans cesse et puis que cet livre ne t'éloigne pas de vous, tu le médites jour et nuit, c'est-à-dire la parole de Dieu et que ko éloigner kati na ote. Fais comme moi sona na mamboye le kilangai la seule eloko soulageanga c'est la Bible. Je prends ma Bible et quels que soient les problèmes je commence à méditer au moins on a vu soulagement. D'accord? Oui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Merci à Papa Eli. On arrive à la fin de cette émission. Moi, je peux dire et conclure à cette émission comment va ma destinée à battre. Je pense que l'homme de Dieu a beaucoup dit, a beaucoup parlé. Parents, ça très attention. Dès que ça ensemble awa. Bo kawana lelo, bo soigner bo sali divorce, bo ke bateau yo bazali au cœur du scandale. Ce sont nos enfants. Autobota. Destiné parce que protection spirituelle à ma parents exacté ba oteka ekabo papa de l'autre côté maman de l'autre côté akutena batu voilà tellement les portes tellement ouvertes et voilà le lo ban ebele
barobe bana bas âge moi bisa biso te ke toza na te ancien basi babalaki na 16 ans toza na époque wana te ya 15 ans ya 16 ans époque wana te toza na époque oyo bana ifo batanga kelasi bana ifo bakoma bato bazwa instruction oyo ezali éducation ya école et puis éducation spirituelle. Voilà, merci beaucoup. Tika bikota kota ndeko mwasi landa nzela nzambe ekozala malamu me na pamboli bato nyonso tu soki Christ azongi te liwe koyoya soki pe ye te ngala bino tokutani balasi. Que Dieu nous bénisse. Merci, au revoir.